Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango quoi. Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ne doit pas biso de côté artiste na bakini. Tara Congo Promo, to côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc la biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo bi Congo Promo né au site ndanga ma BTP na pour ça site dans le niveau des États-Unis à des fois. La qualité, c'est notre passion et votre joie, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127. Mbote na bino balandino so ya Congo Promo TV balobi bandimina ngai ya code 001 balobi sakartu na nglobe ba faire balobi so bomoni sakartu na telemi boboy ba gedonki pakebo balobi pakebo boss balobi les millionnaires de Dallas boss hilaire yene mutasali makambo tino mona sakartu na so panzanteke eza donki balobi confirmation de la forêt. Nani azo sala masolo oyo. Nani azo benga de la forêt qui na Dallas. Nani azo beta masolo oyo bozo mona na simananga do ba bateau yimo boyoka ki déjà information et pas de la jungle. Aloba ki déjà donc boss hilaire Mutombo. Balobi les millionnaires de Dallas. Yene mutao clôturer ba faire yene mutao kanga do balobi boss moko za ne silencieux munduki mabe. Hilaire Mutombo. Ne nazalia wa bomona atindi délégation au bazoya ko confirmer bino masolo ou zoya pona bisa bino déjà que de la forage qui na terrain délégation zo kita bozo mona ba po sans plus tarder po biso to démarrer bara moko bango bazoya déjà ne bozo mona bazoya déjà donc délégation au bazoya o Hilaire Mutombo. Balobi boss Hilaire les millionnaires de Dallas. Autrement dit, Pakebo, Pakebo, oui, mot de la forêt, benga Pakebo, bozomona bango ba aliawa, ba yego confirmer ma solo so moni bateau yo balobi Dallas activité. Do ba onem tu banglo ba ba faire, ba clôture ba faire, ozo ga Dallas eza inondé, na droite na alia bo bien déjà donc eza Sympho Chipampa, panza binon teke. O bozomona pe na gauche, to na Popol Vandoma Babilov. Lina ngabanini ba prêtre bato ba kangi Dallas o ba yebi masolo do masolo tout ekoleka na Dallas fuluka o lekaka à travers bato yo donc poto démarrer ka ba faire poto yebi sama aliwana yemta kangi masolo poto démarrer ba faire bon bino boye donc Congo Promo bo bengi po Congo Promo déplacer pamba te ndenge nini boye bo solisa biso nano posa na vando mabanini po masoleza ndenge bo pesa na programme poto mona mwa mbilinga moko boye bino nde boye bo na bika confirmation ezali awa masoleza ndenge nini en tout cas kande bo mona vraiment kutavana loba nde bo mona pe na sima toza déjà na mai toza bateau toza presque masolo kozala tozo na occasion yo to féliciter na ndeko na biso Hilaire boss wasali ke masolo ezala wana millionnaire de Dallas boss ya Dallas c'était ya États-Unis millionnaire des États-Unis ya États-Unis donc taka to mema yangiama Weranson to mema awa nakata mai to sepela no nakata mai ndezala kaka zomona donc za ba masolo moko boye to mema on na ba niveau mususu quoi donc italaka Dallas activité nde to lobaki nde pe to sala quoi donc yozayo moko te to apena fandoma alia Popol Love banini Popol Love eza ndenge nini bo éclairci nano po dabi ke kalaming te tika na kaka mwa ba 2-3 jours awa bo confirmer nano bato bana Dallas ya Houston tout bon toutefois na minute toza ko confirmer Texas Mobimba à propos ya ndeko na biso Hilaire Mutombo les jeunes boss
le paquebo bobi ke yende kraka donc akangi masolo donc ingeta penza donc hilaire dollar talaka bakomo wana banini on dirait abotama na dollar na maboko mais ye aza na famille ya ba millionnaire ndo moni lelo oyo bapesi ye makila wana donc yende asimbi bokonzi ya famille côté masolo oh mais balobi o Dallas ba boss bazate ba nini hein tout donc hilaire nzoka hilaire donc mutombolo prêtre silencieux munduki mabe il faut ko yebisaka ba oyo bazolo ba wana comprendre ba bimaka biso mo ba activiste batu oyo basimbi activité nyonso ya Dallas tant to confirmer mutu donc mususu to ebiete te masolo to mais siko babi mais nakati binote donc tozali awa po to panza nteke po les ali awa Congo promo lingaka vérité pour jour de la forêt ko kita po awa panza pe kan teke kana Congo promo grâce à les millionnaires donc hilaire yemo ka ebi masolo toyebi ke nteke kupanzama confirmation eza ndenge nini programme eza ndenge nini est-ce que kaka bato esili to ndenge nini po bo éclaircir bato monde balobaka ba question za yo ba réponse ya biso donc bon normalement yango na bandaki na bato po ndio bisinga ke to kutani awa yango na bandaki na bato mais programme ezo bandaka na bato te tozala na yemoko yangiama tozana orchestre mobimba ba Nicodème bana mai ba Sankara tozala na kacha Dallas nde tolobaka Dallas activité donc to banana bango vendredi tozala bango na aéroport après vendredi nde toyi sikoyo samedi tozala na place moko ya bien auto bengisi pe en passant kaka bana ya Dallas cité bana ya Houston bana ya Texas mobimba kaka kwa baya ba omona star na bango yangiama Wilson yobi kaka baya omona ina samedi nanu na soir tozana samedi na soir na place moko kitoko ba omona na ba flyer to na suka émission to ko tinda pour adresse ba omona ngo pour na samedi dimanche nde na cadre ya mwa ya Dallas dimanche nde to komema yangiama awa kande to lobaki to komema yawa na ba bato gaya na kati ya mai na ba Nicodème ayeka kamite mais tozani na États-Unis obi ADT ya Kimpuyi pe azali ADT ya Kimpuyi talaka ye muto ke ba pe prêtre ibaka pe alonga benga le king le king omoni tant to beta masolo ba ya ba yangiama ba Wilson eza masolo kaka ba prêtre ne ba na kati makambo yo donc soko za mutu ya masolo te na masolo wera pe ozala te po wana za mama na prêtre yango zo mona kaka king ya NBA titango doka ke to beta masolo ya ile boss ile po mona ke oyo azomema wera na batutu na ba mbenga azobenga batu wana to azoyana bango azokitisa bango na mabelao po mona ke mambo ya wera eza makambo ya ba prêtre kaka eza makambo te ke o mo veni na mo kwe moko boye bosangani bobeta ba masolo te wana masolo ba au niveau tala kaka ba uti déjà na ba Miami parce fete ezalaki ya ibaka pesi bango tu bazalaki na babosi le bango tu bazalaki wana sikoyo nde sikoyo mutombo tito mo pe na studio pe to lobi ape makambo pe na studio déjà bazalaki na Miami nde ti bakita siko awa na Dallas po place moto ya États-Unis ezali awa na Dallas place bakita donc nazoyebisaka bana mai ke masolo je eza kitoko en tout cas je eza penza bien na ndenge moke te vanduma papa vanduma pe azali apo nteke ezopanzama vanduma bon toutefois po tozomona nano clair te po tomonaki mwa eloko moko boelekai na ba Facebook wana yo bo confirmer mingi ezaka ya confirmer bana mai nyonso ba o nyonso balingaka yangiama basepelaka na ibaka basepelaka na ndeko na biso mususu mbenga ke masolo ezaka ka be place moko na twini diwana di Saturday on comprend samedi ils a confirmé oyo so dimanche ezandege dimanche tozana mai awa omoni kaka ba bateau ozomona awa na biso ke noté na compte ya yemoko le paquebo le président Hilaire le millionnaire on comprend en États-Unis et en dollars on dirait abotami bapeseka na dollar na sima na dollar na abotama na mbongo na nzoto ndenge ba misusu babotama na mitakala mais ya botama na mbongo na nzoto on comprend donc na compte ya président Hilaire toza awana 5 bateaux vous comprenez nebiso ke don teke ezo ko panzana na désordre dans la compte ya président Hilaire tozomona ibaka zoya de la fora zoya
tomona ba Didier Mbenga makambo tout donc balobi donc ils a trop Sobek trop Cordoba na mona masolo j'ai bien donc on peut pas expliquer j'ai bien makasi so monique lelo ba activiste ya Dallas ba Sam Mulume ba Micho Kerlike vous comprenez ba tonto beaucoup la donc tout ba lumière de Dallas Kacheri ba tout yeah ba Serge donc ba Kacheri niembo ba la pembe non na ebisio donc Serge Nabiso Mélanie moi ça pembe sans oublier Berodes moi ça pembe Mosisi pas liwana lo na ebite et lo nga penza o na bete la pena c'était makasi mais ke ba pe daru pa ali daru pa ali do ba bogar ba ali ba okitawana ba de elo nga penza elo na bete la pena c'était makasi ezaka ke bana mai donc masolo eza malembe te donc oyo bozomona oyo ezaka ke bandeli ya masolo po surtout sololi to sololi biso tu ba bosile to sololi donc toujours organiser déjà kala mingi te donc ba orchestre zozonga kamite baruya ya orchestre mobimba o tozo déjà ko préparer na ba sala minene ba sala mythique ya États-Unis awa au pes ba robeta donc masolo zo kende très bien mais na minute oyo lokwa bazana no batu ba ye mo nombre toza na posa ya bana mai nyonso banda surtout ba congolais o boba ya romona star na bangonde ba romona star ye na ebite ke pour na ebi na solo la kana les millionnaires ayi sangala yaza méga star ya benga méga star millionnaire tala kaka yangi ama kwa donc aza penza donc boss moko na nenga malembe te yangi ama yango tozo bingisa pe bana mai tu baya bekire tu ya Dallas ba samurai ba dream team bana mai tu ba vrai chéri ba vrai Joe baya pour neza lo kozanga te ozomona le roi ndeto ke na faire moi bo le solo mso eza sote zaka wana ko to loba yige activité tout ego kita Dallas artiste et tout soko yo panzine teke na Congo promoter na code 001 te do se ko leka ki Dallas te yango na te popol confirmation penza ya masolo eza Dallas na minute na États-Unis mobimba tsozo mona ke note na minute yangiama azokota Dallas pona osala masolo vous comprenez donc ezo lakisa ke deux fois te na masolo tout ma président Hilaire Bazawana yangiama yomoko tozana ya partir ya vendredi accueil chaleureux et ozala yangiama biso tozo confirmer yo donc ma solo tout ils ont carré kakol déjà bazozela po banani ba ADT ya Kimpuyi ba Nicodème bazozela Sankara mutambanga pazo ya po ifa panza pe kanteke kana kata micro oyo na ebite bo garantie bango nini nanu batana ba yana Nicodème sito ayibi déjà tozo beta déjà bo Sankara de kunta ebite Sankara yebate yo kolo masolo ba Sankara Nicodème yati yemoko président Ngiama ayibi ke note aza na ba base na ye na Dallas o ba bengi Dallas activité ba o baza na sima ya président Hilaire le Pakebo siko bo air nini bo pesa na bo préciser pe air po ya bateau na air o ya samedi o bobige azana na samedi yango bolobi do azana samedi bo sana no eloko moko na po Congo pour moko yana fait l'accès à image et mon na biloko tout et programme za ndeni ya samedi et puis programme pe ya dimanche na bité yo banana ya samedi ya suki sa dimanche. En tout cas, samedi, tu écoutes un abisoto à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Tu écoutes un Trinité. Na sika moko boya kitoko na ninga mukete talaka yangema. Donc eza ba bisika moko boya on azoloba. Omuna ba masolo biso to beto ya. Eza ba masolo moko teke comique ba bloka mike boka na ba kwende masolo na ba Afrique du Nord eza kuna ba Afrique du Nord. Air nini précisément air. Précisément air ndena lobaki. Donc ekobanda déjà parti à 21h. Na 21h déjà na Trinity na Dallas. Donc à partir de 21h bino tubo ya na Dallas donc ba star na bino yemoko déjà à Rosalawana. Pour ba nso bula ke omoni na woni ngiama asa très bien organisé. Il y a des quoi ba lidem so balaka masolo ba na 21h ya yem 1h to ya 20h. Il y a déjà na ba 20h na ba 19h on a déjà wana ole moi makayabu moi bablo mo bon on a déjà ya on a zo ibisa batuke en tout cas bozela zela te ke boya ke star na mino yana suka non a rozala wana donc à partir de 21h batu bazala déjà wana et vous allez samedi donc à 21h jusqu'à 3h du matin donc wana penza samedi oyo ya le 26
donc wana soko zangi donc penza na yebite Freddy Lusambo babikisanga no moja ya pesi programme samedi parce dimanche na yebite bo do popol na yebite za ndenge ni ya dimanche programme dimanche ndenge na ela teline na okaki pa boss hilaire normalement ndenge za wana eza journée ya bling bling pembe donc moto nyonso bino mo boyebi ke note yangi ya maza moto ya lumière ambassadeur de la paix. On comprend? Donc, Kimia est un symbole ya pembe. Comprends? Mouton nyonso normalement, ma solo ya bateau, donc au plus tard 14h. Mouton nyonso azana 4 ya bateau avec 5 bateaux et télémésolandana. On comprend? Donc 14h, mais ceux qui koya au plus tard, l'aime sous 10h, 11h. Alors, on a 12h, déjà, balongé pour comme 14h. Et donc, 14h, déjà, Moutounio, ça cause na 4 ya bateau. Na 4 ya bateau. 14h, Moutounio, ça na 4 ya bateau. Yeah, donc, na minute, toujours confirmé car bande qu'on a 14h, on a TR, nini. 18h. Toujours na 4 ya maï. Na 4 ya bateau, ça nini. Yo yaka na bateau, oyo vanda, na Serge Ibaka. Na oyo uvanda wana na mbenga oyo uvanda wana na yemoko Kashimani dide mbenga uvanda Kashimani oyo uvanda wana na Werason oyo uvanda wana na bana manyo so batikali ba Nicodem ba Sankara système ya ngone zali to kota ka to koti na kacha mai biso wana to okende to tambulaka mai kolia gogo VIP donc na kacha mai ka ba champagne na ba champagne donc kuna VIP bateau ezaka VIP donc ezala la bidon un nombre limité ou bezaka bateau tout ba ou taka Dallas baye tout ça est limité ezali nombre limité pour na ba place abongo nde au mona ba place boss hilaire azala ka vandaka ba place nde au mona ba kajeri ni siko nabi eza limité siko bo betina no masolo ana mais bateau ana bateau ba yaka eza free omdo ya pa koti pa mona ibaka amona didembenga Kashimani po ibaka ngana benge mikolo do babile king de la NBA pour na bateau en tout cas le quoi ezalo mo omoni bateau ezalo mo to sali po omoni yangema azaka na ba fan ebele ba fan balingaka bazala esika moko na ye mais bazwaka chance te siko na loko wana nde to sali ke po omoni soka yawa akobetaka concert bato bakomoni kaka na ndule et puis bato temps ya ozana ite on ezaki nde mo to ngato pesa ba fan ya maison mère chance ya kovanda esika ezana no combien na nazokoma donc yango ezaki kopesa ba wana chance ya kovanda esika moko na yange mapo ekozala bovandi bosolola botographie biki bobeta masolo bosola penza kati na kati eza telo mo ya libanda ndoni te eza nango kaka $50 eza nango VIP $50 kaka donc $50 par personne $50 kaka ozomona eza nango $50 kaka par personne et puis ezali limité eza nombre moko limité donc faut déjà donc bato dans la minute d'aba ça d'aba réservation eza kaka 30 personnes. Donc il n'y a pas plus de 30 personnes. Il y a 30 personnes ici. Au moins, il y a des camarades boito. Il y a toujours des camarades taka tout ça na ba boss. Ba il est tout ça ba dembenga, tout ça ba kajeri, ba lumière Dallas. Donc tout ça ba tout mo boito, tout ça ba te belete. On point tout ça ba te belete dans yango il a limité. Les king, ben les king. Yango il a limité, tout il y a 30. Donc soki penza nasuka numéro bobenga tana numéro ya numéro Escobar aliwa na so abengi bazo baiba do masolo to donc numéro Escobar te boko kene pe na das activité bo finika das activité na Facebook bo mona pe programme sur ozalawana donc j'ai bien mais bayeba eza limité ça 30 personnes donc soki oyena retard papa chance oyo yasu mikolo te na ebite bon do to yebika ka ne boyebo ezake tout ça ba moleki nzela ubika Congo pour moi ya kadoki shosho na rayon donc ya ndenge nini sikoyo mo ya suka pour ko confirmer masolo ya ndenge nini bon liloba suka ezaka ke bana mai nyonso oyo balingaka yangiama oyo balingaka Serge Ibaka oyo balingaka bandeko na biso nyonso oyo barotambola na yangiama baya bamonana na bango moi orthographe moi photo et ça la bien. On comprend? Yeah, donc masolo eza bongo. Habite soza mo ba dédicace pour na biga do yobiga ka weza Congo promo donc monde entier pro image tout ba kolanda ngwa. Bon ba dédicace ezaka ke tozo pesa kaka mbote na ba staff na biso tout ya Dallas
bamasa na biso tout oyo tozalaka na bango tellement baza ebele donc moyen otanga bakombo eza te bamasa tout oyo baza na kini donc na minute oyo boye bazomona bandeko na bango bamasa na bango bafamille na bango mpe bana Europe nazoyebisa yo donc partout dans le monde on comprend donc bamasa tout ya Europe oyo balingaka yangi ya madon ingeta Sobek na Londo Jack nazoyebisa osuka liloba na nga soki ekozala kaka ke baoccasion oyo eyaka chaque fois te donc eza bilo mo boye biso nde tolingi nde tokomisa yango ekoma habitude tolingi nde tokomisa yango ke bomonaka bozala na chance ya komona yango eza bilo mongo boye ke en tout cas bozanga te événement eza kaka moko donc boye samedi bana Dallas bakata fumbwa mais nalobi papa so okati fumbwa to okata sonini okata mandefu ebebisa bote il faut okata ndeka fumbwa po mandefu ebebisa bote no balobina Sobek no bino fumbwa donc ekata mano babina ibakatu bakata fumbwa badide mbenga tu bakata et puis ozaka okata fumbwa pamba te na bloc Cadena balobi donc eza trop Sobek trop Cordoba balobi eza donc on peut pas expliquer donc na éviter ba dédicace na na batu en tout cas ndenge tolobi kaka mbota liboso nanu na Dallas activité lumière à Dallas na bosani te mutu na ngai Sam Mulume couple Mukasa couple Bukasa na kobosana bango nde nini Simplice Homo na PC bana maitu bana data activité na bosanité muta osala ke masolo ezala en complicité na data activité président Hilaire oji baloba mulunda wa bajinabi wana boss donc balobi donc to masolo quoi les millionnaires na pesi bana maitu na pesi Dario Mongondo donc ya yo ngwana donc bilako lobezate oza Sinfo Chipamba bosani immortel balobi immortel Serge Luaba immortel moko tininga mama pa ya vétéran Didi Tsala babi Serge Mbuya Mbappé donc Serge Mbuya Mbappé azali to pesi batutu batutu donc bana mai nyonso donc frère chéri tout ba Judith Cheboye Maria Kwete babi Jacques Nkuta Deborah Berodes moi ya pembe babi doki Tisia Gulenga babi Blandi na Lombe obosani leki no Blandi na Lombe yango na yebisa ki yo ke note belé donc ceux qui n'ont pas bando tanga ba kombo et ça la ke note monsieur Silate donc babi za Sobek na Londo Jack donc balobi Congo promo tokozala wana samedi dimanche événement tout tokozala wana sur place sa carton na kangi ba faire englobé va faire balobi au lotal Kair et Makado le diable a te ki mbomine mtazo chapeauté donc Sobek na Londo Jack Foster Mokonzi tobo sanité ne mtukutu donc mutakati donc Foster Mokonzi Jiko Gaiko to pesi bambote belé quoi donc tokuta na kaka ya Nicodème tozo c'est là au kotoba nini Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango babundana nango quoi Mr. Raf Ngindu comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston ou en Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas kini dobi ke biso doko tati na bakini tara Congo promo toko ta partout bango ba limiter biso doko ta partout donc na biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo ne o site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127.